Mais malheureusement, celui qui a la pendule, le temps on a pu se pousser. Malheureusement, mais tu l'as dit, Bataille Bisso n'a pas fait évangélisme. Cérémonie Péléki, les Ikoyo, les arrêts d'importance na yango. Baninga, bana na biso mike, baye ko rejoindre biso. Na baye ko biso mususu, baye ko rejoindre biso. Les années c'est moto et c'est beauté. Par ma mission na biso, ils allaient pour la force. L'union fait la force. Le le 24 décembre 2023. Nakolomani nitengi na lobi par ma décembre na seconde musique à Bataille Bisso. Total pe théâtre. Na ndenge ya mweleke laka. Ya solo mokolone zalaka mokolomoko yespengo. Depuis 1921, Bako la mission moni passé. Basi humiliation, persécution. Toye l'histoire. Les lots sont au respect là-bas dans le ils se sont sacrifiés. En commençant par lui-même, Papa Simon Kimba. À sa sacrifice, on a l'homme noir. Maman Mouyou a se sacrifié. Nabana Nabango, Batata Nabango. Il y a solo. Batiasuka Bakangaki Bango en 1957. Ndege Tolandi, théâtre. On a dit théâtre, on peut comprendre peut-être plus. Dans 59 ans aujourd'hui, la liberté, il y a pour ça, mais là, on a dit que les séjours. On a dit que sali. L'arrestation au Calabiso pour avoir fait quoi? Kolela, Kosambela, Kolela, ou Tosambela Bakani. N'a évité ta mon assoupli droit de l'homme, les arrêtés, tous les arrêtés. Pambaté, Toyé, Yamona Bokamine. Moi, il y a 7 ans, qui n'avait rien fait, Bakani. Moi, il y a 7 ans. Pour l'année, parce que papa n'a pas opéré un miracle. C'est une histoire. Maintenant, on va se décider qu'il a 57. Nous avons la stade. Il y a sur notre salaire qui est citoyen l'histoire. Et ça qui est c'est moyen de sous. Mais nous avons gagné le salaire qui n'a pas. Bazali na bolingo ya ndenge mosusu mpe na boyokani mpe liloba moko badesidaki ete tokende na stade bakendeki balobi malamu tokufa ezalaki sacrifice monene peut-être soki ntango oyo mpe baannée passé ndenge eleki bato bake kosala manifestation
bakokaki mpe kokoma bango me balobi advienne que pourra eloko nini tosalaka ya mabe mpo bakangaka biso banyokola biso tala bolingo bazalaki nango bakuti koteya biso likambo bolingo tozalaka na liloba moko te yango mpasi ye toyoki papa responsable ya paroisse maesili koyebisa biso asololaki na komisika tozali koyoka mingi batata na bamama ezali mpona bolamu na biso ekomi lokola mosala mwasi no na ndako basekre ya ndako kobimisaka libanda te pamba te kodétruire foyer na bino oyo biso tosalaka awa toza kokende kopesa tata wana mayele me tokozwa eloko nini kimbangisme oye 59 oye 24 décembre oye batata na bamama esengo tozali na batémoin vivant oyo bazalaka mokolo wana nde omoni bana na biso to bandeko na biso basali senete awa mama kana azalaki boyoki mpe kombo na ye solo ya aleluya ye moto azalaka kozwa yango na kisasa famille na biso mobimba tozali tobenga ye kaka muta ana aleluya parce que ye moto azalaka kozwa solo na ntango wana ibangismo ye ya solo ndenge tolobi moya koloba ezali sadi tokokaki na biso mpe koloba me soki tozalaki na bolingo oyo batata na biso bazalaki na yango mais en 10 minutes ça esili qu'est-ce qui fait que faut ka tovanda pendant 1 heure tobanda kosupplie tobanda mais ntango papa lobi tolesa nkamba mitile euti kuna lobi na ntongo fototi tokotosa to tokotosa te nga na tosaka soki nkamba elobi i ngai i soki elobi a ngai mpe a ebongo sikoyo bino to biso lelo papa lobi tosala mosala ndenge nalobaka tout fait nombre mais il faut mettre la main dans la pâte mais soki tokomi baspectateur bamosusu baza kosala bamosusu bazali kotala omwana ntango na biso ezali kopusana tozali koyimayima lisumu to lisumu te ah banisraeli trajet na bango c'est un court trajet qu'ils pouvaient faire en quelques heures même pas mais mpona koyimayima basali yango pendant combien de temps aïe 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 est-ce que toyeba vraiment que nzambe tosalelaka azali bomoi et puis Dieu nous prévient chaque fois qu'il y a un souci il nous prévient parce qu'il nous aime bosalela boye botambola boye pamba te kuna tozali kokende batata na bamama je sais que hier batebele nalandi mpe papa na nkamba le 23 décembre toyebi yango alalala bato baza koseka makambo nini eza koya me makambo wana ekozala tokomona yango tokovivre nalandaki papa na nkamba baza kotuna papa tunzekoya na moi to na butu toyebi te mais il faut se préparer en conséquence mais il faut se préparer c'est quoi bolingo mibeko mpe misala yango bazali kosenga biso nga nayebi motu moko pamba te bobengaki papa nani papa lengenda bobengaki nani sikoyo nzambe nga nazali mwana nani ya papa wana oyo tobengaki nzambe kasi de temps en temps quand l'occasion s'est présentée navandi mpe na papa j'ai posé des questions quand l'occasion se présentait parce que c'était rare que j'ai cette occasion-là mais ça m'arrivait de temps en temps papa et telle chose c'est comment papa expliquait moto akoti likolo
la personne était connue dans ma cabane, à Viongolo. Mais papa le dit, papa le dit, mon père l'a fait rentrer. Papa où? Elle lui dit où? Là où on va? Elle lui dit non, c'est pas possible. Mais on disait, on parlait beaucoup de cet homme, il était. Papa lui dit non. Dieu est reconnaissant. Cet homme a beaucoup investi dans cette église. Ah, nous avons investi dans le thème, nous avons pas continué. Beaucoup de papa le dit, nous kamba pas ses amis. Tokoleza to tokoleza te. Ngana nena sisa maloba. Nazalaki kutu na banzembo. J'étais surtout na molie. Kazi kabosi tout ça. Kutala makaka leo kuna. Ah, makambo ça passe hein. Mais et pour ça les locaux, c'est une plus partie de l'église. Soki na sisi maloba. Na limite to libana. To yokanye hein. Mbala mongo kaka boyo kotika. Oyaki na 100 euros, yaka kaka kotia. Oyaki na 50, nzaka moni. Oyaki na 5 euros, tout fait nombre de na lobaka. Batana ba maman to sala bana na botosi. To lingana to tika makamba ko fundana. Wana pesa ko bebisa mingi. Eza moite hein. To yeba bateke soko fundi muto. Koti pe priso ba bomi. Liso mwana. Toye bagayango dirigeant ye anje kona zalaki na ngoma wizongi na ngana tena usema tena ngo musika bongo la sana makamba je te toye c'est tu la popoye c'est tiré. En tout cas, vous avez dit que papa ça peut cambola na fakios. Ah, vous avez évangélisé hein? Il y a solo. Vous savez vous a passé tout ça la bonne. Les fous des alliés. Ah, nous avons ngai. Voilà ça va tunyoso. Mais si to bon wana mais to tonga na lisusu te, masumu ko zanga te parce que comment tozana yango ah le corps charnel zamawa mais nous avons compris la biso kosala lisumu na côté oyo sali inconsciemment anzaba bisala biso pied gauche ah la protocole ye bakuta oye bakuta oye vraiment bakoko na biso bamoni mpasi soki papa na nkamba azali kosenga totonga mémorial ya bato wana eza na ntina ezali reconnaissance oyo tozali kotalisa na bato bakende na pasi oyo bango bamonaki mpasi 37 000 familles si pas plus bakufeli mpe bipai bakendeki papa Simon Kimbangu toyebi histoire donc batata na bamaman ya solo totambola kaka na solo nde bazali kosenga biso tozala mpa na bolingo mibeko mpe misala biloko misala na tonéglige yango te dans 7 jours exactement ici année 2023 tosali bilan na biso ya babandi kosala papa Michel tosali bilan nani te à tous les jours c'est une bonne idée aïe nani mosusu asali bilan na ye
c'est la commune. Le 31 décembre, les Camerounais. Papa Marcel, le sauce à l'ébile. En réalité, maman, la parole il y a Saint-Ouen. En réalité, il y a Saint-Ouen, il y a tout le jour. Parce que dans le bas, il y a Kamomoko. Quand on a mis na Tongo, on a mis à Tanzanie la pression, merci pour la Moussingal. Donc, dans le salé, il faut monter. Là, on a midi, maman, ceux qui ont respecté la bonne délit. À chaque fois, tout ça, il y a Tanzanie, l'Indi Sangai. Tant que vous pouvez faire midi, la Tanzanie, l'Indi Sangai. Vous avez déjà bilan de midi jusqu'à 6 heures. Dans le bas, on a son assiette. Bilan de vous, ça, on va pas cher, on va ça dans le boulot. Pour ce que vous avez bon de tout, on sait que vous dites. La réalité, c'est que vous avez un bon de tout, vous allez pour ça la bilan de Yes, on est ça pour merci. Merci. Vraiment, tout s'il vous plaît. Donc, la félicité, donc 2-3 minutes de salut. J'ai répondu à la mission. Là, tout le monde a fait à ma bakousi, maman, ceux qui a défié, la bête à l'Ibabou. Les enfants, ceux qui bâtissent un mot, et Zaline Tina. Et ça, on a mis sur pause, ça y a ma caboué. Quand la fanfare au monde, il y a un batata à ma maman. Les deux hommes colonnés, les colonnés, les alliés. Dans une semaine exactement, donc ici année 2023. Si tu es tata, ça veut dire que ça t'a centre, on va battre la mission. Où est ton route à la sous l'année prochaine? Quand on a été au CI, on va être sur ton bon papier, tout ça, et la couette de mon sous, pas tout ça, on dit ça, la comment il y a tata, on a fait tata dans le sang. Amen. Tika tonto na maeneo so mama na salmi na so mo maeneo. Tonto na moto ile mapeka ndio kimani. Ila kazi wana. Tonto na